na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banson. Bandeko kati na kolo mbote. Samueli wa yambu. Mokapa jomi na misato molongo mitano kino mokapa jomi na mitano molongo misato. Mokapa jomi na misato. Molongo mitano kino jomi na mibale. Moko ya bizaleli eye bato baike bazwaka tango bakomaka na bokonzi. Ezala ya politiki, ya mimbongo, to ata nini ezali lolendo. Lolenge eye ezali mabe liboso na Yawe, nkolo se moko ya likolo pe mabele. Saul, mokonzi wa liboso ya Israel, yepe akangami na ezaleli ena. Amipesi nzela ya kozwa esika ya profeta Samueli po na kobonza mbeka eye ezali eloko oyo epekisamaki po na ye. Molongo ya jomi na misato kino jomi na mine. Nakobi kotanga kati na kokata na mokuse okati ya mokapo mwa zomi na misato ya buku ya Samuel. Samuel alobi na Sauli, osali lokola zoba, otosi etinda ya Yawe nzambe wa yo te, eye na yebisaki yo. Tembete, Yawe alingaki otikala mokonzi o Israel seko. Kasi sikawa, bokonzi bwa yo boko lenda te. Yawe asili kopono moto, ako sepelisa motema mwa ye pe alubolaki ye mokonzi wa bato ba ye. Zambi, otosaki etinda te eye Yawe atindaki yo. Samueli wa yambu. Mokapa jomi na misato molongo jomi na misato kino jomi na mine. Liloba ya profeta ya Yawe ezali ndenge moko na liloba ya Nzambe. Kati na koboya kotosa Samueli, Saul asali mabunga ebele. Abuki mibeko mya bokonzi, kotosa Yawe, mobeko mwa ye pe profeta na ye. Sauli auti kobungisa bokonzi. Bakitani baye bakofanda okiti ya bokonzi te. Nasima kopesa na bato mokonzi mosusu. Nzambe aponi mokonzi kolandisama bosenga bwaye. Lokola libota ya Eli ebwakisamaki po na mambi matali bonganga, libota ya Saul pe babungisi bokonzi. Molongo jomi na mitano kino jomi na samba na kobi. Samueli atelemi pe alongwi yo Gilgal. Akobi mo bembo mwaye akeyo Geba omokili mwa Benyamin. Saule atangi basoda baye batikali bobele bato nkama motoba. Saule na mwana na ye Jonathan na bato baye panso batikali ogibeya omokili mwa Benyamin. Kasi bafilisi bapiki nganda o Mikmas. Onganda ya bafilisi basoda ba mpiko babimi bakabwani o mangomba masato basusu bakei o Efra o mokili mobimba mwa Saul. Samueli wa yambu. Mokapo a zomi na misato molongo a jomi na mitano kino jomi na sambo. Saul pe Jonathan bazali kaka na bato nkama motoba baye balengelami po na kobunda. Nzokande bafilisi bazalaki ebele. Bato bana bakabwani mangomba na mangomba. Molongo jomi na libwa kino tukumbali na misato. Nakobi mwa mosika te na suka ya mokapo. Motuli moko azalaki o mokili mobimba mwa Israel te. Pamba te bafilisi balobaki. Tokeba te baeboi ba tula mipanga to makonga te. Ba Israel bango ba zalaki kokende epai ya bafilisi po ya kopelisa pao na soka likwangola to mbeli ya bango. Bazalaki kofuta bibende bibale bya mosolo po ya kopelisa pao ya soko
ebende yoko ya mosolo mpo ya kopelisa makwangola to mpo ya kobongisa mangenda na bokambi ngombe. Pe bongo omokolo mwa itumba basoda ba Sauli na Jonathan bazalaki na mapinga to na makonga te. bobele Sauli na mwana wa ye Jonathan bazalaki na mango. Basoda ba Filisi babimi pe baleki onzela ya Mikmas. Samueli wa yambo mokapo ya 13 molongo ya 12 kino tuku mbali na misato. Makambo mangindi mangenda pe mipanga ya ba Filisi etiaki ba Israel ose ya makolo na bango. Bango bazalaki kobunda na mangenda pe makonga. Mokapo ya 14 molongo ya yambo kino ya misato. Mokapo moye molandi etalisi etumba esusu liboso ya ba Filisti na bandi kotanga. Mokolo moko Jonathan mwana wa Saul alobi na mosali wa ye, yaka tokende epai ya bafilisi bazali kuna. Kasi ayebisaki tata wa ye te. Saul azalaki kofanda ondelo ya mboka Geba, ondelo ya nzela ya Malala, penepene na Migron. Basoda ba ye bazalaki nkama motoba. Akiya mwana wa Akitub, ndeko wa Ikabod mwana wa Penikas, nkolo wa Eli, azalaki nganga nzambe osilo pe alati efode. Kasi basoda bamoni tete Jonathan asili akendeki. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo ya yambo kino ya misato. Esika ya bafilisi ezalaki na ngambo ya Mikmas, nzela eke penza. Ezalaki na mabanga makotengama. Saul azalaki na nganzambe oyo alati efode. Alakisi te azalaki na Urim pe Tumim, biloko bibale bizalaki kosunga po na kukutana na nzambe. Molongo ya motoba kino 15 nakobi mwa mosika. Jonathan alobi na mosali na ye, yaka tokoba nzela epai ya basutu. Mbele Yawe akosalisa biso ntembe te. Yawe akoki kopesa biso lilonga ata tozali na bato mingi te. Mosali wa ye azongisi, sala manso motema mwa yo motindi. Kende ngai na kolanda yo. Yo zala. Jonathan alobi, sikawa tokomi penepene na bango pe tokomilakisa na bango. Soko balobi, bokende te tokokoma epai ya bino, tokotikala wana pe tokokende epai ya bango te. Kasi soko balobi, boya awa tokokende, Zambi Yawe asili kokaba bango maboko mabiso. Elembo ena ekosalisa biso. Bamilakisi na basoda ya ba Filisti. Bango balobi, botala baebrei babimi o mabulu mabango esika bazalaki kobombama. Bato banganda balobi na Jonathan atambola na maboko pe na mabolongo, pe mosali wa ye alandi ye. Jonathan abeti bango moko moko, bakwei liboso ya ye, pe mosali abomi bango nsima ya ye. O etumba eye ya yambo, Jonathan na mosali wa ye babomi bato soki tuku ibale. Somo ekoteli bango banso onganda, oesowe pe bipai biso. Bakengeli banganda na bilombe baye batumbaki bilanga, bayoki pe motema somo. Samueli wa yambo mokapo ya 14 molongo ya motoba kino 15. Masano ezalaki na tango ena lelo pe lokola. Ezalaki po na mosala ya molimo mwa Yawe nde Jonathan abomi mapinga ya ba Filisi pe somo ekoti epai ya ba nguna banso. Mwana oyo ya Saul azali na bokasi pe azalaki na boyambi makasi epai ya Nzambe, eloko eye ezangaki epai ya tata na ye. Molongo ya 10 na motoba kino 10 na libwa. Nakobi banongi ba Saul ogibea o mokili mwa Benyamin bamoni te bato banganda babulungani. Saul alobi na basoda baye, bobenge nkombo ya bato pe botala soki nani azangi epai ya biso. Babengi nkombo ya bato. Jonathan na mosali wa ye bazalaki te. Saul alobi na Akiya,
yaka awa na sanduku ya Nzambe po omikolo kina sanduku ya Nzambe ezalaki okati ya ba Israel. Otango Saulo azalaki koloba na nganga Nzambe, mobulu mokomi mingi onganda ya bafilisi. Saulo alobi na nganga Nzambe, kitisa loboko. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo 19 kino 19. Atako etamboli ya mabe ya mokonzi, Yawe anikisi libota na ye na maboko ya bafilisi. Na yango Saulo asalaki lisusu mabe te. Molongo 24 kino 26. Nakobi bato ba Israel bayoki mpasi mokolo mona Nzambi, Saulo asakolaki azwa bobe moto oyo alei eloko liboso ya mpokwa, liboso te nazongisela banguna mabe basalaki ngai. Bongo okati ya bato moto moko alei eloko te. Bato banso bakoti ozamba. Mafuta manzoi mazalaki wana omabele. Ata mafuta manzoi mazalaki ebele ozamba eye bakoti. Moto moko ameki kolia mana. Zambi bangi ndai balapaki. Kasi Jonathan ayokaki maloba matata wa yete tango alapisaki bango ndai. Atomboli lingendali ya yepe akotisi songeli ya yango o mafuta manzoi. Pe ati yango o monoko mwaye, miso maye mabandi kongenge. Moto moko alobi, tata wayo alapisaki bato ndai eye. Azwa bobe moto oyo alei eloko lelo. Yango wana bato banso balembi. Jonathan ayanoli, tata wangai asalaki ekolo ya biso mabe. Tala boni nakomi komono polele awa. Namekise mwa mafuta manzoi. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo 24 kino 26. Sauli atiaki bato baye na se ya bilakeli mabe soko batosi yete. Lokola mokonzi azalaki na nguya wana, Jonathan alobi te ezali ekateli mabe. Sauli azali kosala mabe makasi mpo na ye etumba eye ya bafilisi ezali likambo ya ye mei pe ezali etumba mwa lokumu ya Yawe te pe kubatelama ya libota na ye te. Molongo 31 kino 35. Nakobi kati na kokata na mokuse. Mokolo mona balongi bafilisi banda Mikmas te ayalon. Bato banso balembi penza bakamati biloko bazwaki oentumba. Pe babomi mpate ngombe na bana ba ngombe se oisika ena mei. Balei nyama na makila mayango. Bakei koyebisa Saul. Bato bazali kosala lisumu omiso ma Yawe. Bazali komele makila. Saul alobi, bobuki mobeko. Boyela ngai libanga linene sikasikawa. Asima alobi na bango. Bopalangana okati ya bato pe boyebisa bango moto na moto. Ayela nga ngombe to mpate boboma yango awa pe bolia yango kasi bosala lisumu te na bomeli makila. Obuku bona bato banso bayei na nyama pe bomi yango o esika ena. Sauli atongeli Yawe altare, ezalaki altare ya yambo atongeli Yawe. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo 31 kino 35. Bomeli makila epekisamaki epai ya mokonzi, kasi basoda bazalaki penza na nzala. Kasi po na tina ya ndai ya mokonzi wa bango, bazwi ngonga ya kozwa makila ya nyama te, liboso ya koboma nyama te. Molongo 37 kino 37. Nakobi na musika. Saul atuni Nzambe, nakende kolanda bafilisti, okokaba bango o maboko ma ba Israel. Kasi omokolo mona Yawe azongiseli eloba te. Saul alobi, bino bakumu ba ekolo, banso boteleme awa. Bomeka koyeba lisumu nini lisalemi lelo. Lokola Yawe mobikisi wa Israel azali, toyebi te moto oyo asali lisumu, ata azali mwana wa ngai Jonathan akokufa. Okati ya bato moto moko te azongiseli ye eyano. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo 37 kino 37. Sauli aluki Yawe na nzela ya nganga Nzambe, kasi Nzambe ayanoli ye te Nzambi moto moko abuki mobeko
mwa mokonzi mpe po ete Sauli azalaki kozwa esika ya Nzambe. Liloba lia ye esalaki mobeko. Sauli amimoni ye moko lokola zoba mpe amoni lisusu eloko ya kosala te kaka kolapa ndai ya bozoba. Mpe Yonatan nde abimi lokola te asali mabe. Molongo ya 14 kino 19. Nakobi Sauli alobi lisusu: Nzambe asala ngai lokola alingi ngai mpe apesa ngai etumbu eye likambo te. Kasi yo Yonatan okokufa. Kasi bato balobi na Sauli: Yonatan akufa solo, awa apesi Israeli ilonga linene. Tika kosala likambo lia somo boye. Soko Yawe Nzambe azali na bomoi, ata suki moko mokolongwa omotomwa ye te. Zambi lelo asalaki mosala na lisalisi ya Nzambe te. Pe boni babikisi Yonatan akufi te. Samueli wa yambo mukapo wa 14 molongo wa 14 kino 19. Basoda bazalaki kimia ngonga molai tango mokonzi azalaki koloba. Kasi na suka balembi pe batelemeli bozoba ya Sauli. Na nsima ya mayemaso malisalemi, Sauli asosoli akoki lisusu kolikia na lisalisi ya Yawe. Atiki kolanda bafilisi, ezaleli eye epekisaki ye azwa elongo liloba ya banguna ba Israeli. Molongo ya 17 kino 52. Nakobi te na suka ya mokapo. Awa Sauli akomaki mokonzi wa Israeli, abundi etumba bipai biso na banguna baye banso, ba Moab, ba Amon, ba Edom, bakonzi ba basoda na bafilisi. Bipai biso azalaki kobunda alongi bango. Alakisi mpiko tango akwesi ba Amalek, abikisi ba Israeli o maboko mabato bayaki koyibela bango biloko. Saul abotaki bana babali, Yonatan, Osio na Malki Sua. Abotaki pe bana basi babale, Merab, motomolo, pe Mikal, mozimi mwaye. Mwasi wa Saul, Akinoam, azalaki mwana wa Akimas. Mokonzi monene wa basoda, nkombo ya ye Abner, mwana wa Ner, oyo azalaki tata mozimi wa Saul. Kis, tata wa Saul, na Ner, tata wa Abner, bazalaki bana ba Abiel. Saul azalaki kobunda makasi na bafilisi, bomoi bwa ye mobimba. Soko akuti elombe to moto wa mpiko mpenza, ayingisi ye o mosala mwa soda. Samueli wa yambo mokapa 14 molongo ya 17 kino 52. Ba Israel balingaki mokonzi kolandisama mposa na bango. Basuki wapi? mokapo ya 15 molongo ya yambo. Tokomi na mokapo mwa 15 ya mokanda mwa yambo ya Samueli eye etalisi lisusu mambima Sauli. Akobi koboya kotosa Yawe na bandi kotanga. Samueli alobi na Sauli: Yawe atindaki ngai napakola yo mafuta pote okoma mokonzi wa bato ba Israeli. Sikawa yoka maloba ma Yawe. Samueli wa yambo mokapo ya 15 molongo ya yambo. Ebengeli eye te ezali ngai Yawe nde natindi, ezali elembo po ya kotalisa lolenge ya profeta. Koleka misusu, mokapo moye motalisi lotomo ya Samuel, azali profeta ya Yawe. Molongo ya 2. Nakobi Yawe wa bokasi bonso alobi boye: nalingi kopesa etumbu na ba Amalek po ya mabe basalaki ba Israeli. Zambi baboyaki kolekisa bankoko ba bino tango babimaki o Ezipito. Samueli wa yambo mokapa 15 molongo ya 2. Ba Amalek bazalaki bakitani ba Izau, ndeko wa Yakob, ye moko tata wa bikolo 10 ya Israeli. Bazalaki kaka banguna ya ba Ebrei. Liboso te Sauli aingela wana Israeli awuti kobima o Ezipito. Bazalaki naino o esobe, babundisaki mpe babetaki bana ba Ebrei. Kasi balongamaki epai ya Mose, kasi ezaleli na bango elamusaki nkanda ya Nzambe likolo na bango. Natangi Yawe alobi na Mose:
koma makambo mana obuku po ete bakundolaka mango mpe yebisa Yozue te nakoboma nkombo ya Amalek seko. O mokili moto moko akokanisa lisusu te. Na nsima Mose atongi altare mpe apesi yango nkombo Yawe Nisi, alobi bendele ya Yawe o maboko. Yawe akobundisa Amalek obileko biso seko. Abimelaki yo epai ya nsima. Tango osili koleka, abundisaki balembaki mpe bazokaki mpota tango bino bolembaki onzela. Ye abangi Nzambe te. Mokolo Yawe Nzambe wa yo asili kobikisa yo o maboko ma banguna banso ba penepene. Pe akomisi yo nkolo wa mokili moye Yawe Nzambe wa yo apesi yo, olongola nkombo ya Amalek mokili po ete moto moko akanisa ye lisusu te. Obosana yango te. Bobimi mokapa 17 molongo 14 kino 19. Mibeko mokapa 25 molongo 12 kino 19. Nakala basalaki bamakita ebele po na kotelemela Israel pe babebisaki mboka. Yawe apesi mitindo ya koboma. Molongo 3 nakobi kotanga. Sika wakende pe boma bato ba Amalek. Boma pe bikolo bya bango biso. Oyokela moto moko mawa te. Boma babali na basi, bana bake na bayeba komele mabele, na pe ngombe, mpate, kamela na mpunda. Samueli wa yambo mokapa 15 molongo 3. Motindo moye ekeseni sisi maye malekaki na etumba eye Israel ezwaki mboka ya Kanana ezali mpasi po na ekeke na biso ya 21. Zambi tozali komimona te, tozali mayele kasi na kokota na bozindo mingi te. Tango ekolo songolo epekisami na motindo mwa Yawe, kokufa na ye ezalaki pe kusukuma nkita na ye iso. Bato bazalaki kotekama lokola baumbu pe bilenge basi bakomaki ba makangu. Lelo bakomi baumbu ya kindumba. Touti kolanda mokapo ya 13 molongo wa 5 kino mokapo ya 15 molongo wa 3 na buku ya Samueli wa yambo. Mokapo ya 13 molongo ya 5 kino 23 tomoni lolenge Samueli alobi na Saule, osali lokola zoba, otosi etinda ya Yawe Nzambe wa yo te, eye nayebisaki yo tembe te. Yawe alingaki otikala mokondi o Israele seko. Kasi sika wa bokondi bwa yo bokolenda te. Samueli atelemi pe alongwi o Gilgal. Akobi mobembo mwaye akei ogeba o mokili mwa Benyamin. Saule atangi basoda baye batikali bobele bato kama motoba. Motuli moko azalaki o mokili mobimba wa Israele te. Pamba te bafilisi balobaki toke bate baebrei batula mipanga to makonga te. Mokapo ya 14 molongo ya yambo kino 35 tomonoki lolenge Yonatan mwana wa Saule akendeki na ngambo ya bafilisti. Saul azalaki kofanda ondelo ya mboka Geba, ondelo ya nzete ya malala. Yonatan alobi na mosali na ye, yaka toko banzela epai ya basutu. Mbele Yawe akosalisa biso tembete, Yawe akoki kopesa biso lilonga ata tozali na bato mingi te. Mosali wa ye azongisi, sala manso motema mwayo motindi. Banongi ba Saule Ogibeya o mokili mwa Benyamin, bamoni te bato banganda babulungani. Saul alobi na basoda baye, bobenga nkombo ya bato pe botala soko nani azangi epai ya biso. Bato ba Israel bayoki mpasi mokolo mona Nzambi Saul asakolaki azwa bobe moto oyo alei eloko liboso ya mpokwa liboso te nazongisela banguna mabe basalaki ngai. Bongo okati ya bato moto moko alei eloko te.
mokolo mona balongi bafilisti banda Mikmas te ayalo. Bato banso balembi penza bakamati biloko bazwaki oetumba pe babomi mpate ngombe na bana bangombe se osika ena mei. Balei nyama na makila ma yango. Na molongo ya tuku misato na sambo kino tuku mitano na mibale tomoni lolenge Saule atuni Nzambe nakende kolanda bafilisti okokaba bango o maboko ma Baisraele kasi omokolo mona Yawe azongiseli ye liloba te. Saula alobi bino bakumu ba ekolo banso boteleme awa. Saula alobi lisusu Nzambe asala ngai lokola alingi ngai pe apesa ngai etumbu eye likambo te. Kasi yo Jonathan oko kufa. Kasi bato balobi na Saule Jonathan akufa solo awa apesi Israeli longa liye enene. Awa Saul akomaki mokonzi wa Israel abundi etumba bipai biso na banguna baye banso. Ba Moab, ba Amon, ba Edom, bakonzi ba basoda na ba Filisti. Bipai biso azalaki kobunda alongi bango. Alakisi mpiko otango akwisi ba Amalek, abikisi ba Israel o maboko mabato bayaki koyipela bango biloko. Na mokapo ya 15 na molongo wa yambo kino misato tomoni lolenge Samuel alobi na Saule Yawe atindaki ngai na pakola yo mafuta pote okoma mokonzi wa bato ba Israel. Sikawa kende pe boma bato ba Amalek boma pe bikolo bya bango biso oyokela moto moko mawa te. Tala na bokuse maeto uti kolanda mokolo na lelo. Tika ete Nzambe ayeba na kopambola bino. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa Tope téléphone, plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.